Botala makambo ezo koleka na matanga ya mama Marguerite. Mwana ya mama wana baboyi akota na kati ya centre d'accueil. Mais wana ya kindoki? Eza kindoki. Na Bible bozo kotanga. Na makambo bino bakimbangisi bozo kosala. Mais eza kindoki. Eza kindoki pure et simple. Makambo oyo batu ya 3 baza kosala. Na makambo bandoki baza kosala, mais boza batu bokituka ensemble. Samedi le 20 avril 2019 awana kamba yulu selimi na tina ya bokabwani ya nzoto pe molimo ya mama Marguerite Makaledi tuzolana ye abotama le 7 juillet 1936 le 8 avril 2019 atikaki biso na mboka Kinshasa na âge ya 83 ans. Ye azalaki kosalisa banzini ya tata Simon boza batu boloko ensemble babondeli pe ba conseil Kimbango kozala pa na binote. Je suis désolé. Kimbango avandi bampeva longo avandi bisika nyos tout, mais avandi na 3 égale à 1 te ngana zolo bela bino vérité. On ne peut pas muta maman na ya kufi. Vous savez c'est quoi perdre maman? Muta meme 9 mois na libumu. Amelisi bana ne mabele. Boboyi mwana wana akota na kati ya matanga ya mama na ye. Est-ce que trouvez-vous que Nzambe bino bozo ko semble za Nzambe bolingo? C'est un dieu satanique. Azan Nzambe mokala satanique. Article 5. Tata to mama to motu nyonso oyo asambelaka na église timbangiste kasi mwasi to mobali to bana basambelaka na lingomba ya 26 égale 1 ezali malamu kokongisa makambo nano okufi te. Église timbangiste akoki kowela nzoto na yo te na bato ya lingomba ya 26 égale 1 na yango lingomba akosundola nzoto na yo bakokunda yo na lingomba ya 26 égale 1. Boyebisa bandeko oyo bazali mosika awa toza koloba toyebi ke bazolanda biso ezala baye bazali na bapeyi mosusu ezala baye bakenda 26 baza kolanda po awa makambo ezali lisusu ya kobomba na te. Soki biso bakimbangiste mwasi na yo asambelaka na lingomba ya 26 égale 1 yo mama mobali na yo asambelaka na 26 égale 1 to bino tata na mama bozali epai na biso mebana na bino bakenda na 26 égale 1 awa nano okufi te bosolola bobongisa makambo na bino. Yebisa bango ke ngai nazali mwana ya papa Simon Kimbangu Tianga Nzambe molimo mosantu. Soki nakufi bino batu ya 26 bowela nzoto na ngai te. Botika makambo na ngai nyonso lingomba na biso bakunda ngai na bahoner. Mais soki ozali koloba te biso tokowela nzoto na yo te na batu ya lingomba mosusu. Tokotika bango soki bakokende kosala yo ndenge nini etali yo. Bobongisa deja awa nano okufi te. Soki toyoki ete oyo akufi bana na ye balobi boye biso tose retire tokokende kuna te. Pamba te soki nzoto na yo eye na paroisse na biso bana na yo bakokoma na paroisse na biso te. Mwasi na yo to mobali na yo akoya na paroisse na biso te. Bobongisa deja awa nano okufi te. Soki nzoto na yo eye na paroisse na biso bana na yo bakokoma na paroisse na biso te. Mwasi na yo to mobali na yo akoya na paroisse na biso te. Bobongisa deja awa nano okufi te. Soki nzoto na yo eye na paroisse na biso bana na yo bakokoma na paroisse na biso te. Mwasi na yo to mobali na yo akoya na paroisse na biso te. Bobongisa deja awa nano okufi te. Botala makambo ezo koleka na matanga ya mama Marguerite. Mwana ya mama wana baboyi akota na kati ya centre d'accueil. Mais wana ya kindoki? Eza kindoki. Na Bible bozo kotanga. Na makambo bino na mboka Kinshasa na âge ya 83 ans. Ye azalaki kosalisa banzini ya tata Simon Kimbangu na nzela babondeli pe ba conseil na centre d'accueil Kimbangu. Tikate tokotala esika nini biso tozali kokufila na batata na ba mama
nabana. Papa le bien, bozala na bolingo. Kati na bolingo, mibeka kozala pembeni na bino. Kati na bolingo, boko tambola elongo na ngai. Pote na kwa kusala oye elingi ngai kati na bino. Na boka bwani. Na kowelana. Na kuswana. Ndeko mbona yo na ngai ekokoma manakati na mukana na bomoi. Kimpofi mutapesi biso mutuna wana. Kimpofi alobi ete oya salaka. Tina nini asalaka? Soko yibi tina na likambote. Pona nini to yingiri kati na lingomba oyo. Boka bwani kati na biso ezalito ezalite. Koswana kati na biso ezalito ezalite. Mekombu na biso ekokoma makati na kokabona mpe koswana. Eloko yo to yingiri na kati na lingomba ezali nini? So banso to tundi awate. Mama mwilo asalaki mutu na bolingo. Na kati na bolingo na ye mabota na mabota to yuko sangana na kati na siko yo. Yo na ngato zali wapi? Esika biso nyonso to fandi awa. To zali lokola tela lokola vere bati babele na kati. Azali ko yeba biso. Bato ye moko asali bongo to kosaka ye. Article 7. Lingomba kimbangiste akangi boye. Biso bandini ya eglise kimbangiste. Tokoki kosangana lisusu te na bandini ya lingomba ya 26 égale 1. Ezala na matanga, ezala na mariage yanga kwa nzambe, ezala na makambo mususu. Otie makolo kuna esika bazosala mariage na bango, biso awa tochiyo libanda lingomba. Ezala matanga, bosolola deja, boyebisaka deja bango, ke ngai nazali motu ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Sou a Gabriela Kalomba, você está assistindo Kimbangu 21. Aizole bino Jomak na Kimbangu 21. Soko sepeli na video oyo, pe olingo tala ba video mosusu lokola oyo. Saboyo na page na biso ya YouTube Jomak 1. Kuno ko raté le côté ba message à papa de ngenda musique kimbangiste ba kilt makamwa ndenge na ndenge oyo ko lendi sa kondima na yo s'abonner na page na biso ya YouTube. Kuna en tout cas oko sepela oko mona makambo mususu na no monate parce que biso a to la système ya vérité pour les sans tricage. Kimbangu 21. Kimbangu 21 is number 1. Vous êtes bien sur Kimbangu 21. Kimbangu 21 is the best. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 21. Njomambo. Vous êtes sur Kimbangu 21, number 1. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez malamu. Binunio surtout bisika bozwami. Naye vraiment kolobela batu oyo bazali na 3 égale à 1. Faut pas comprendre. Je crois que le message aussi déjà n'a pas sans kala. On n'est pas dans le temps du cause de la fanatisme bêtement. Tous on a tenté kozala aveugle na makambo soki ndenge ni soki ndenge mais ezali mawa. Vraiment ezali mawa. Batu vraiment baza kosambela na direction en kamba bayebaka vraiment que ya solo o ezali vérité nzambe ayokaka bango te. Po eloko moko na koloba na batu baza na 3 égale à 1. Lelo je crois que ceux qui bomoni mutu o baza ko benga ndoki mutu baza ko diaboliser botala misala za ko sala eza ko monana botala ba église ya 26 nenge za ko tambola mabeza nango partout ya solo kasi ceux qui malamu eleki mabe automatiquement et donc salité ko bimate mais en kamba ekomi bolingo sila mabe koma makasi nzamba za kabisika ya salitete nzamba za kabisika ya salitete église à 3 égale à 1 exana poto moko soki papa Kimbangu azakuna loba Kimbangu mususu o ba créer ba fabrika mais Kimbangu obiso yebi o ya bimi na libota ya Louise pe kuyela na ndimite kazali kuna na ndimite kazali kuna botala makambo ezo koleka na matanga ya mama Marguerite mwana ya mama wana baboyi akota na kati ya centre d'accueil mais wana kindoki eza kindoki na bible boza kotanga
na makambo bino bakimbangisi boza kosala mais eza kindoki eza kindoki pure et simple makambo oyo batu ya 3 baza kosala na makambo bandoki baza kosala mais boza batu bokitukaka ensemble boza batu bolokaka ensemble Kimbango kozala pa na bino te, je suis désolé. Kimbango avandi bampeva longo, avandi bisika nyos tout, mais avandi na 3 égale à 1 te. Ngana zolo bela bino vérité. On ne peut pas. Mouta maman na ya koufi. Vous savez c'est quoi perdre maman? Mouta meme 9 mois na libumu. Amelisi banane mabele. Boboy mwana wana. Akota na kati ya matanga ya mama na ye. Est-ce que trouvez-vous que Nzambe oh bino boza ko semble za Nzambe bolingo? C'est un dieu satanique. Azan Nzambe mokala satanique. Ton mon namba makambu. Mais non pas jusqu'à ce point-là. Ba protestant na ba catholique ba kabwana mais bazana bolingo. Protestant ko kota l'église catholique ninga lingi. Mouta catholique a côté une église protestante nenga lingi. Comment une église peut pratiquer la haine? Une église soi-disant qui est censée réunifier l'homme noir. Mais donc et comment peut ça va tout mawa? Tel donc tout le monde a comme na les mots autant vous représentez pas Kimbangu. Na préféré nous semble na 26. Mais na 3T na loba yango clair na préféré na que nous ressemble une église ya 26. Na fuka melandoki papa polo bomba bengandoki na fuka matianga ta maboko assemble langai mais jamais na refuka melesu batankamba to sale comme peut-être na ignorance moko boy pour na ki fanatisme moko boy na cadre ya famille eza ko pousser bino to koti na kati ya ignorance wana mais tant to koti na kati makambo to moni na donc donc ce qu'on a comprendre makambo mingi batu nyonso to ba utaka donc batu nyonso to ba utaka na église ya molimo ya solo ya Kimbangu donc ba benga ka mpeva longo tant ba koti na kati église kimbangiste bango nyonso to aujourd'hui c'est des gens ba semble la juste pour l'église de mongo ekanga ba comment vendre banda kuna bango je connais plein de mamans ba tigri l'église en pevalon ba habite aux zonga en église qui mangi ba zongi mais ba koki ko vana en église il y a 3 égale il y a 1 t ba maman na ba koki ko vana donc ba koki ko vana en église il y a 3 égale à 1 t ce qui 3 égale qui ngani ba koki ko vanda yango te on comprend pourquoi moi na papa Kimbangu supporter salité nga personnellement na ko supporter salité wana ata mukete ezali soni ma Marguerite azana banana ye banane bazali et bon empêcher banane donc banana mama Marguerite ba mona qui était sengeli ba kende ko semble la bonne à 26 pour donc eza pona ki fanatisme na moni buzoba na kangama na kata buzoba na mino bango ba mona ki salité ba kende bonne à 26 kuno baza ko se retrouver baza ko te bango bolingo mi be komisala ndenge ba père fondateur l'église ba tiki l'église ba bongo le côté ba lobi oui tika to ke na biso na église wana ba kena bango baza ko semble na bango kuna malamu bazali benemi na binote na mone sika moko te donc na mone sika moko te mutu ya 26 afingi mutu ya 3 mais kaka batu ya 3 mutu basala ka makambo pona bata non eza normal te tango makambo to lobaka Nzamba pesa biso pe mananu to mona makambo ekoya alongo la biso no ba maladi ba makambo apesa biso pe ma to mona venir o nenge kozalela papa diangenda ko beta batu ya kamba banda na mutu liboso tina mutu ya suka akobeta parce que c'est des gens qui se conduisent de façon inhumaine pona ko pimela mutu ata le bembe ya mama na ye pour akomona lisusu mama wana te. Donc imaginez-vous mama oya yoba pimela donc mama no yo akufi ba lobi po bino bo sambela ka église ki ngani boza no droit ko tia makolo sika wana te mais non c'est Satan qui parle ezali satanique
Boza côté ya batu. Boko tchape nzembo liboso. Tout ça dit saluka nzambe mukeleka. Non! Botika botia nzembo mususu parce que vous êtes en train de présenter. Aujourd'hui, vous véhiculez de la haine. Banzembo, donc au moins raté. Banzembo bokoma koyemba ezanga sens. Boyemi nzembo kuna. Nzembo euto bima obo sale que ya américain. Ceux qui bataillent en même oh mais nzembo ba yemi ba américain ne mako ba dia ngene baloba y a rien à voir. Bino bolobi ba américain ba oh nzamba pesa que ba américain qui bo continue ba battre la mokili. Oh papa dia ngene kuna ate yo mutu mwini ne mutu zali mokonzi ya mokili. Oh donc bokomi ko sala makambo moko au contraire makambo elo ba makala. Mais bo batu baza ko seka bino. Bolingo oyo ba papa ba tikela bino ezali wapi. Bolingo oyo ba papa vous savez ngana zonga mpevalong et je suis fier ya ko zonga mpevalong pona koki jamais ko tika esika oyo ezali ko véhiculer haine esika mabe est comme monteur non ko lingango jamais na zonga donc je crois que je suis le baptisé Kimbangis oyo abima le plus rapide c'est moi nebizo na mukili bazali donc ok, papa diangenda balwe kene no zo batemi pour confirmer ma que solo zali mwana biso na kebe na zu batem mais ba permettre nga bima au koki donc le binango maman moko boye na ko citer comme te po azo makambo te po na linga ke mingi abi na ngai batem ezelo ko pamba abi batem c'est pas abi batem tem de ko muzo ki mangis bana papa si bazo batem banda na dibumu ba mama bon avant ko ba bima na mokilo batem ezakaka confirmation à mokili ba moni ba yambi bino ainsi de suite lelo bena zonga na mpevalongo et je suis fier naza esika molimo za ko sala bo toboyi mabe toza ko sala o mono be mwana muki azu molimo ki mbanga lobeli bino makambo ezoko leka mais bata mpevalongo si ba yebaki yango Kimbangi c'est une yebisi batu avion ko dizoko matzo ko kweya mutu moko to Kimbangi ça zo ta message bokeba avion moko zo ko kweya mais na kala to bande ko mona ngo bokeba bobi mate esika bali kama ko salama e salama kamana e salama kali susute po salite comme mingi lelo Kimbanga ko communiquer na batu mpevalongo église noire ba bundu dia Congo ba vuvamu ainsi de suite mais na Kimbangi c'est égal à 3 papa Kimbangu ne communique pas. Papa Kimbangu n'est pas dans les Azana kati église, il y a 3 égales à 1. Ceux qui m'ont amené papa Kimbangu azakuna azako kosa. Aza idolâtre, fanatisme, et zoko lobissé makambouana zako loba. Pour ceux qui jouent au tali, Nzamba lobi, bon lela o bazako lela. Bon sepela o bazako sepela. Suko obino, bon boy maman bana mama Marguerite a kota na centre de quête pour aller la maman na ye pour a relele wap. Maman na banoko vanda kaka na centre de quête banoko sambela batouane. A kolela maman wana wapi. Bon pesa bongo ebembe. Ba okunde bembe na bongo malamu. Maman donc ceux qui te continuent même na loi parce que vous savez la République démocratique du Congo, excusez-moi du terme, est un pays de merde. C'est un pays de merde où les politiciens sont cons. Nos dirigeants sont bêtes. Incapables et compliqués, bah loi yambo canabiso, donc bah loi au bango moko bati. Impossible. Parce que ceux qui mbo canabiso, et ça qui n'a justice ya solo, mais bolinga bon a même chef spirituel la guise qui mangis, ils allaient être emprisonnés. Ils allaient être emprisonnés. Parce qu'on ne peut pas véhiculer la haine dans un pays qui est le nôtre, qui a subi pendant 20 ans de guerre, où la haine en fait en sorte que ça nous a coûté 12 à 13 millions de morts. Alors l'église qui regroupe presque 32 millions de Congolais véhicule la haine. Donc imaginez-vous les conséquences. Imaginez-vous conséquences, Wana. Imaginez-vous conséquences. Mboka na biso. Guerre non est un Mboka na biso. Nous sommes encore un pays en guerre. Il y a des gens qui meurent tous les jours dans l'Est de la République démocratique du Congo. On ne peut pas véhiculer la haine. On ne peut plus enseigner la haine. L'église qui est soi-disant qui doit... Donc, voilà, l'église qui à la mort, l'église qui... Non. Beaucoup ça rabatou. L'église qui manque, c'est que jamais qu'on tire l'église. Yamoko, lelo oyo, ceux qui totali ma doctrine dans la carte. Mais, beaucoup noté à ta ngungia okota te. Ngungia okota te.
Nganaka moka. République démocratique du Congo. Depuis 96. Donc 96. Mboka na biso eza na situation moko inimaginable. Donc, attaque contre le président Moko Azali, ceux qui met libre, il ne pourra pas résoudre encore le problème en Mboka parce que Azali tellement lourd. La réparation est dans ma casse. Batouba koufi, ba viol. Et bino, boza kosa la loi na quatre églises. Que Batouba détester ba Congo les moussous. Mais normalement, ceux qui, obi, bato 26 pour battre malamu. Pour ceux qui ba zui, ba avocat. Ba attaquer, donc, oh, bino bo tangi l'église. Ba zui vraiment un avocat, ba zui ma avocat, ma oben ba avocat. Oh, bah, ce qui parle de ma bah, culte, ainsi de suite. Bah, zui vraiment avocat. Bah, zui kaka mi beko, oh, et ou ta katrin kamba, ce qui mi kutaka, non, bah, donc, bah, traduire en plus, comme on a français, donc, il n'y a même pas besoin de traduire. Bah, pétion avocat, moko, l'église Kimbangi, c'est 3 égale à 1 et fermé en Europe, mon bimba. Même l'Amérique et Kangami. Et Sili, niet, on n'en parle plus. Ceux qui vraiment batou, le oh, batou, balobi. Bah, quand l'église Kimbangi, c'est 3 égale à 1 à Poto et Kangami. Et Kangami. Gentillesse y a batou. Il y a un péché à batou qui est bas ça la nengonate parce que c'est inutile. Tous les gens qui ont changer. Tous les gens qui ont changer. Pour le lobby, ceux qui ont joué avocat. Bah, avocat gratuit, bazalité. Au bout de mon ça même pas 1 euro. Bon, pèse bien bataille ici. Bon, tala makambo outi na église où ils ont représenté na France. Et ils ont beaucoup de fidèles na France. Na France, ils ont boyé. Na Belgique, ils ont boyé. Na Suisse, ils ont boyé. Na Angleterre, ils ont boyé. Na donc, na tous les pays, Hollande, ils ont boyé. Regarde la loi aux églises kimbanguistes, ils ont pratiqué. Ils demandent aux gens d'avoir la haine avec leurs propres frères. Mais automatiquement, l'église kimbanguiste, c'est Kangi. Automatiquement, l'église kimbanguiste, c'est Kangi. Ce n'est plus... Et ces églises qui peut exister, c'était 3 égale à 1. Parce qu'on ne peut... Donc, nous qui défendons la valeur à Kimbangu, Tokori jamais quoi accepter bilo quoi, ne comment? Bon, limbi, ça peut-être la vérité. Bino bolinga la vérité. Bikote à Congo, hypocrisie au Bozanango, ça vous empêche de dénoncer. Dieu merci. Que ba Congo peut le quoi, biso zali au toloba la vérité. Tolinga rabuzo bate. Moukongo li kamikera, yambula. Donc, non, il faut donc, oh, ma beza koleka, il faut le dire. Ngana zoko yebisa ba, tu as 3 égale à 1. Donc, ce qui monte à 3 égale à 1, koufi, nzambe ka pas permettre. Donc, ba ya kata ko lobela bino na ndoto. Moi pour vous bandoto, zali pour vous sambela kamala mu susute. Donc, moi ta batona ba kei, ba ya ko lobela bino makambo ezate. Bozo moi même ba nzembo bozo ko zwa, eza ko lakisa ke boza sous la connexion des chansons inutiles. Boyembeli moi sans nzamba kota lola te. Oh akangami boy. Donc allez-y donc allez, donc on a du mal à vous comprendre. Moi donc je ne sais plus où me situer avec les kimbanguistes. Vous avez détruit l'œuvre de Papa Diangenda. Vous avez détruit l'œuvre de Papa Fumwambanza. Vous avez détruit l'œuvre de Papa Kulutu. Pour détruire Bamisala na Bango, en peu de temps, 17 ans, 18 ans, vous avez détruit. Oh, Bango Basali en donc 18, donc imaginez au boti moi na kokisi 20 ans. Ma comédie, soki moi na moi si ma belle c'est bimi. A comme Colette soutien. Attends qu'on l'a tapé, biloko ya basi na se protéger basi na tango na période na bango. Donc mutakoli, nous autres changer et se transformer. Imaginez-vous en 17 ans. En 17 ans, vous avez fait quoi? Vous avez plus détruit qu'autre chose. Bah Papa Diangenda, bah sali église en partant de rien. Tout était par terre. Boza bandoki, repentez-vous. L'heure est allée, bossa la repentance. Vous allez mourir, vous allez mourir comme de bêtes. Donc, beaucoup tanana Kimbangu te. Kimbangu n'est pas avec vous. Moi, na lobby bino clair. Kimbangu bino boza ko mona, c'est un autre Kimbangu. Ce n'est pas le Kimbangu, oh, biso to yebi.
Ce n'est pas Kimbangu Oyo, maman Kimpavita la Karabiso, ou ana Kimbangu Mususu. Vous êtes devenus des hypocrites. Ndoki Kutu, Ndoki Sora Moni Kimbangis à Bangi. Imaginez vous-même les diables à peur de Kimbangis. Donc, Mouté Manabine comme une. Quelle église a pratiqué méchanceté Ndengwana? Quelle église? Le Dieu qui enseigne l'amour. Le Dieu qui enseigne le pardon. Il vous dit, bon sengana nous pardonne et sengeli, bon sengana nous mutu oyo za komona. Pardonne nous bon limbisa na bino abino avanzamba limbisa. Mais ya bino ezali wapi? On ne comprend pas. Bible ni boza kotange la biso wana. Kimbango akobeta bino. Akobeta bino fimbu ya solo. Toza na biso bato ya masumu. Muta parfait zate. Même ngamu na zolo babino za muta masumu. Nata muta masumu. Mais toujours au sale en sorte que masumu na biso est diminué. To komata parfait liboso ya Kimbangu. Tozo ngampe na nzela. Mais ebino ekomelo ko mususu. Mama wana akufi azana bana. Azana libota ni misusu bazana 26. Bakende kolela ete. Bakende kolela koko na bangote. Bakende kolela mama na bangote. Bakende kolela nana bangote pote bazana église kingani. Oh, eza makambo ko kamwa. Nga des fois il y a des mamans dans un posa kolela. Na biba oh yana bazana 3. Boko sala ba défilé à Pamba. Kimbangu n'est pas avec vous. Kimbangu azana binote botika. Ba fanfa boza ko bete zali Pamba. Boza ko bete na mabanga. Eza ko denda. Kimbangu aza ko yoka ngote. Kimbangu donc bilembo mikeza ko la sabino ke Kimbangu aza ko yoka binote. Likamke koma kaka boye. Notre-Dame kune ziki. Bota la date boye. Bo koma kaka batu bo profita kala biloko mo mukili so salami. Bota la date boye. Eli ko ba boye. Obama, papa le baki, Obama nini, Obama. Mais Obama même libiso nini en Afrique. Ba ta trop bolinka ba prophétie. Ya pi ba prophétie moko ya bidon et buzoba. Obama même libiso nini. Ma mbala libosa ti ma kolona kat na Afrique Obama le libiso nini. Obama le libiso nini en Afrique mbala liboso aye. A le libiso e sengeli a le bino présent sénégalais. Bo libérer ceux qui nani, bo tia ceux qui loi awa, bo accepter homosexualité. Muta Kimbangu ye wana. Et ça c'est normalité. Ngana yoki mawa. Ma Marguerite asali musala na ye banda 1956. Bana ne balela ete. Bah, fidèle Kimbangi, c'est 3 égale à 1. Vous êtes un prisonnier. Mais un jour, Boromona, Borolobe solo, Tozala qui n'a qu'à à prison. Le loba comment vous avez parce que vous êtes dans Boza sous Batute Boza, comment va fanatisme. Nzamba lingara bata fanatisme te. Parce que Nzambo a sala cerveau lingara cerveau moutou sala. Papa dengue na mdoko loba na binoti. Boza koyoka mateya, mais Boza pe na cerveau. Donc, alingo loba no cerveau na no fait triaka. Boyoki boye, faut cerveau et trier, faut bobo yaka makambu. Hypocrisie et tonda bino ba Congo. Ba Congo ba hypocrite et tonda bino. Yangwana toza maudit. Toko même pas au loko botala. Hypocrisie à ba Congo. Dieu merci. Biso to au moins ba mélange ba ya ba ngwandi na kate sala ke biso to se libérer na makambo lukuta, to se libérer na hypocrisie. Pour ceux qui doivent 100% ba Congo mais dégâts. Non. Bon se repentir. Bah tu as 3 bon se repentir. Na vite bino. Bon que na bino na 26 bon que no sambela. Pour ceux qui bo tigali na 3 égale à 1. 0 na 0. Bon ko zelo côté. Mise bo senga ki mise. Oh ma bange za ko koma mapa. Ma bende za ko koma soki nini. Oh bando ki ba sa nini. Mais bobin zamba za wana. Mais bando ki ba za ko koma sa. Ta. Toti ko sakana. Kimbangu. Bo lia ba mbonga ba tinsani. Bo tambulaka na ba 4x4 climatisé, bo vimbaka, bandaki ba mama ba memaka mabanga ba kondaka. Église bo meza na socialité. Papa Paul bo finga kanduka, alaxi bino socialité. Situation de l'Afrique yona za kotinda. Po ba sala na momba pub mingi te, ngamo na mnosela ba momba pub. Ngamo na mnosela ba nsoko ba pub.
Kimbangi c'est trop égal. Un mukoni to komona minota bozo taba saka fubo ke no tika na est. To mona kangote. Kaka tintani pesa. Tintani pesa. Tintani pesa. Bozo ya leta bozo. Bozo ya batu bozo. Bokoma ko liye bisika nyonso tout. Mise fe le reforma na molimo ezali te le reforma fe monana. Mise reforma na molimo ndenge nini. Kene okoto na molimo. Bongo to reforma na molimo. Boko nyi remia. Baza konyo ko mema mabanga pona nini. Bati ko mema mabanga pe fonga mina molimo. Elo ngaso elo ko fonga mina molimo na ko luka ngol suste pona ebike fonga mina molimo. Ngaso elo ko fonga mina molimo na elo ko ni suba tubake na ko nyoko la kapasi ba mema ka mabanga. Elo ko ni batu ba mema. Papa de ngenda lobaka ni ntango za ko tonga nini temple akamba. Alobaki soki ekiti yango moko boko zwa mapambo lite sengeli botonga. Bongo ya bine sili na molimo. Ay, bozo konyi ko mema banga. Bozo mwante bozo msala perte. Bozo mema bamba. Bozo bomba mama batu. Boto tika vraiment nga na zolo babandeko. Surtout, ngelo resala nga pasi. Quand je vois la jeunesse kimbangiste. Surtout, donc, je parle souvent de Yabana 3. On ne peut pas être aussi bête à un point d'être manipulé. Donc, bazo ko tanga la bino biloko. Ingeta. Ingeta. Yé papa lobi, yé kaka. Tout ça, obi, vous savez, ce qui bat slogan, eko tsakabatu paradis. Ah, mena minji oyo, elingoza makamusus. Bas slogan musuni, bas slogan pour na sala batu pasi, eza bunzambete. Vous avez transformé l'église. Donc, l'église Kimbangis, donc, les véritables églises Kimbangis, eza na on a 26. Eza na 3 na mona te sika na 3 et na 26 égale à 1. Lettre moko uta soki epa ya papa Sami soki na Belgique et uta soki epa ya mama epa ya nani kuna na Canada et uta soki epa ya nani kuna na Angola et ya église batanga ngo boyi na batu wana boke na matanga na bango. Pourtant boza ko loba na bango baza na nzambe te. Mais ils sont en train de prêcher l'amour. Bino batu boza na nzambe boza ko prêcher la haine. Toza na biso bino bata musuni botsa biso to juger. To juger. To loba te. To loba te. Eh, nga makamuso ki beni nzambi. Okomona pe babandi église. Silwa nzambi ukansila muki mwana kiame. Tela me se salu kyangunza nzambi. Tu sadide salu kyanzambi. Banzembo boyemba kana ibaka te soki boyemba signification nango. U boyoka kango kakatika to yemba. Nayebaka te. Donc ça des fois je me pose des questions. Est-ce que bato yo banzembo vraiment bayokaka? Est-ce que ba comprendre makambo lobaka? Pongai banzembo na ba omoni. Des fois zalaka toza batutin lisumu kanda moko elio. Mais soki na kanisi nzembo oyo ya papa nzembo oyo ezali nini pardon ekiminga na motu. Soki na kanisi yango na bangi kosala masumu. Nzembo bana boyika mpiko na mabondeli podolo ngetumbo yo. Nalingi koningesa mokili oyo pona mabe maleki. Oh, donc ekimelo ekozalate nguya na bino na kolongola pobozala lole. Donc tango nazoko yoka nzembo wana maloba nango tango zoko kota ngai ça m'empêche automatiquement na sala makambo mabe. Pona bina tango na suka bakolongola nga lolendo wana. Bakolongolanga nguya wana nako koma lokola batu nyonso ezazanzaki na mbongo. Donc automatiquement vous bokoyemba banzembo. Mais Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. On trouve Dieu dans l'amour. Ba trouva kanzambe na bolingo. Yango papa djangi na baki fo bo banana na bolingo. Porte nzamba vani na kati na bolingo. Nzamba zali na kati na bolingo. Où il n'y a pas les bolingo. Dieu n'existe pas. C'est Satan qui est là.
Ndenge tozo komona na kati mboka na biso Congo. Bolingo ezate, Satan règne à maître. Yango tozo komona, ba politicien baza koyiba, bato baza koboma. Porte bolingo ezalité, amour. Pourquoi Papa Diangui Ndalinga qui d'abord amour ezala liboso? Amour so ezali kat na biso eko empêcher nga na sala ndeko nanga mabe na komona ndeko nanga na mabe na zuni ndeko yaka pardon osali mabe pusana to sala boete to senga bolimbisi ndeko to bongisa bovandi na haine pendant 10 bozako ken na 19 ans soki 20 ans de haine. Où est Dieu dedans? Dieu n'est pas dedans. Kimbangu n'est pas dedans. Kimbangu n'habite pas dans la haine. Kimbangu avanda bisika bolingo ezali. Kimbangu avanda bisika bolingo ezali. Esika nini bomona kabana Kimbangu misato basiko swana. Ba woleli likambu. Banda ko welela ngote. Porte balaksa bolingo. Pona nini bana papa Kimbangu misato bakoya kate. Po bolingo. Sata na moya kota kata na monga zalaki te. Bokanisi bazalaki na bomekamite. Bazaki na bomekam. Mais tellement amour fort sa bolingo wana. Bakanisa ka papa na bango mikolo nyonso. Na passe au papa na bango amonaki. Ezo ko donc tango soki bakanisi passe wana automatiquement bavandi babi to kwesa likambo te. Bolingo emati. Mais bino bozali wapi? Bozala bolingo te. Boza ko kanisa même pas passe ya ba papa na bino. Ba moni passe, ba kena relégation, ba yoki passe. Bon, zoko kanisa bango te, ba fingami. Ba kokufa na bango batu ba seki, ba bamba mabanga. Mais ceux qui bozoko kanisa makambuana, automatiquement faut empêcher bino, bo sala masumu, pour empêcher bino bo yinana. Donc, ezako laksa même ba papa na bino bo linga ka bango te. Vous êtes assoiffés de l'argent. Mbongo ne mutela koptinda bino, bokoma basali na nzambe, bokoma bino ba molimo santo, bokoma bino boy, bokoma bino boy. Mbongo, c'est l'argent qui vous appelle. À part ça, y a rien d'autre. Mbongo, bolingo ezate mbongo. Vous êtes attirés par l'argent. Tout ça comme on a même l'église na Paris. Boko sala ntintani ya 50 000. Eko koma na kamba kaka 15 000. Mi sous kabwali awa, basi na bango bazui, mi bal na bango bazui, basali basepeli. Po y a pas le Saint-Esprit pour contrôler. Ceux qui m'ont li moi zalaka. Oh menenge zalaka na tango wana. Batu bako yiba te, muto yibi alongo li bilamba komi liboma. Akomi ko bikula yemo na munoko. Na yibi, makamone ko sala manenge nini. Bo tondi na kat na salité, bo soto. Ezali kat na bino. Bo komo ko yiba, to yiba na biso. Na likolo kutu bazo ko yiba, bongo biso to yiba te. Ah, voilà makame koma na kimbangiste. Voilà makame koma na kimbangiste. Na invité bino, vaut mieux aller prier dans les 26 que beaucoup ne ressemblent dans 3. Dans 3, il n'y a rien. Il y a la méchanceté qui règne. Je l'ai dit clair et net, je signe et je persiste. Moutoroyo kolonga malobo na mnoka salité. À ta dernière jour nanga liwa, na koloba yango. Bon on reçoit jugement par Kimbangu. Noko explique Kimbangu, so kaza ko mona situation ya Congo te, so kaza ko mona situation ya mutu mwinu te, na koloba na yenga moko. Église doit comporter combo ya Kimbangu. L'homme qui s'est sacrifié. Hein, pour parler tout le banon charnel, tout le banon kota molimo. Il s'est sacrifié pour Nabiso. Bon, combo église pas, église Kimbangu, Kimbangiste. Et c'est une église qui pratique la haine. Kimbangu n'avait pas la haine. C'est une église qui pratique la sorcellerie. Kimbangu était contre la sorcellerie. C'est une église qui pratique poison, Kimbangu était contre toutes ces choses. Boko kangama na kamba lokola batu bakangama na kimiala. Boko kangama na kamba lokola batu bakangama na kimiala. Bongo la mitema tango ngonga ezali nanu. Ngonga ezali nanu bongo la mitema. Ngonga ezali bongo la mitema. Botika bana mama Marguerite, bale la mama na bango na kimia. Bale la mama na bango, azana ba koko, azana barrière koko. Botika bango balela koko na bango, balela yaya na bango. Ba kotise na ndaku ba kene ko mona esika ba kokunda koko na bango ba pese mbote ya suka. Bolongo na hypocrisie wana. Na bino ba pied gauche bo telemi soki na centre de kay bozo empêcher votre kota. Bozela. Bozela tango na bino ezali eza mawat. Ba pied gauche fallait balata molimo. Pour bazali censé être ba soldat ko garder mais ba koma
99,99% bato ya butu. Mingi mama Pierrette Sala. Kimbangu 21. Njomambo. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 21 is number 1. Kimbangu 20 number 1.